avec JR33. Non, avec tout le quartier latin, mais lui, je lui ai donné... parce que quand j'avais fait ça à la base, j'avais fait aussi participer un de mes jeunes chanteurs de l'époque, et il fallait quelqu'un qui refasse à peu près la même chose. Et puis lui, il a osé dire non, lui pouvait faire, et il est applaudi de partout. Donc voilà. Mon père a déniché ba talent. Mon père a ma complaisance. Oh ngai orchestre ça y a bien ba fan. Puis ba to décider. To joyeux public bolobi nini. Ya o ba to msusu. Ba joa ba faux chanteur. Ba joa ba to ba zaki na ba o destiné na musique té. Ba yemba ba bebisa musique. Ah bon? Ba travailler bien que mais pour ba tout cas ba beti mabo. Té mon père c'est pas ça. Mon père a vu comment on a talent et ce a découvert talent. C'est la ramo ba moyen. C'est nous les cœurs à le Mbouma. À la Mbouma, il y a malam. À travailler à Penabatu. À travailler à Salapé album, à Salapé clip. Mbouma ne bimate et botate. Ponani. Ma belle wane lona maki. Elona maki na ma belle manamte. Non, azana kalana e azana ba atu nyonso ya kozala oyo azalelo. Na yebite kokanga mutu kuna na esika la mo fleri ndeka kangaka bango abandi ko coincer bango yango na encadrement. Ne bandeli ya Sindi. So bosali ba recherche, beaucoup tana ba vidéo ba pasteur msu ba la parake. Ba kosongisa ye ndenge azalaki na ye moumbu na bango na ba église na bango. Ba kocha ba moyen moko kutalobaki o a dédommagé Kofi. Mais kalana yo zala tu api pour soutenir moi na mwasi wana. O Kofi aloba combien alingi po wana za servante de Dieu bona boye. Aloba ba blabla. To jujaka batu na musika te. Na kala Sindi abandaki ko juger Kofi na musika. Ndeka batu babeta masolo. Wana fovie. Wana mutabatana. Wana boye, waboye masolo ya balabala. Tango jipe kisa benga bango batei po bachavwa baye kanenge ya la kaka ba nzonzingi bakia chevwa bafuti mo combien na ye aleki na nzela neti na bore sanga kombo so ika Sindi azwaka na ye mbongo akei po nga pesa la bongo bafuti basali baker basali bavoko banini basimbi nzela bakei na bango combien mon pao na tikana nango mais mon pao est bon atali talent te mwana mwasi azala pembeni mais batu misusu basala ngo te mais bayemba babiloko moko ya mystique pe na basindi esala pe ba succès to yebi soit déjà basali na nzambe. Mais le roi Nzamba s'enregistre et le roi Yoka n'a rappelé le shooté. Bon, c'est une chance naïe parce qu'il y a banda qui boudé mon pao à l'obango. Et ben il y a un studio tant bon monde que ça mon pao va bailler. Il y a un mége. Mais je peux qui s'encourager bango pour accompagner vieux et aller sur l'ikonda il y a foutara bien. Et na souka film écoute vieux. À Sengara bango numéro de téléphone baboyaka. Qu'on garder contact na mon pao. Mais ça qui bonheur na bango. Ce qui Sindi a changé ka côté té, les gens se retrouver côté azate. Ce que le boyaka alobia tikala ka kandi o azalaka. Akoma Sindi té. Comme sur le lopé azaneka ka kandi wana kaka ser kandi accompagner o mabe accompagner o mabe ndeko ba ningane msu bazati lelo. Le que le bêta na hippodrome quand ba vie ça combat apundi combat na bien basala mi balete mais moi quoi katana akomi ko sambrier comme luka ko batama ne sala akaso ba échouer komi makambo komo cha nzambe mais peut-être que nzamba réussite nzamba be chèque quitté hippodrome et ça là qui déjà annoncé confirmé. Rien à voir na relation et pour comparer hippodrome wana te na arena wera uchobeta to wera beti oyo fali abeta ki mutu msusu asa beta ki o Kofi a annoncé déjà na ba 2020 bon ben beta ngo après 5 ans
fallait abeti faire babeti et voilà oui rappé abeti et ça sur 40 000 places mais au fait qu'il y a hippodrome na 120 000 places et venez moi na grand-mère nango bolinga bokitsango te arozwa gu epai ya wera na ndenge nini likambo ya hippodrome de Vincine à Paris. Le grand Mopao Babandi Kolobelango, l'éloté, c'est depuis l'année passée. À l'Ongo, là-bas, tout complexe, il y a Bercy. Wana. Donc, ceux qui font là à Bercy, j'ai confiance, hippodrome Wana, à Betango. Mbote na bandeko nous surtout il y a www.bonganamedia.com. Salut à tous nos fidèles de notre chaîne YouTube Bongana Media. En tout cas, merci na o bazo Rolanda Bisso, merci na o bazo commenter ba vidéo na Bisso et puis merci surtout na ba oyo bazo partager bon ba vidéo na Bisso. Voilà, c'est bien moi Dimitri Bongania, votre humble serviteur. Sogi na ye boina ya pambate na ya bon na actualité. Le lot qui n'a pas le sous moi côté actualité musicale il va que betel bison pantoua to me capé kolobela makambo tali concert oyo le grand Mopao Robeta bon hippodrome boyebi en très bien en tout cas to me capé ko simba moi mi pandi nango to me capé ndengeni likambo zo se préparer quoi. Voilà, merci na Jonathan Bongana oza derrière la caméra, merci pour ces belles images et ces bons sons aux Européens na biso. Voilà, lelo bomoni nga mona plateau mais boyebi donc na plateau na zanga imogo na lamba toujours bloka bien. Donc to komeko benga mutu moko oza doué na makambo culture. Aza doué na makambo bongo art. Ya yeba mwa mingi. Donc yé komona yé 9 lumières super ngala. Mungala. Voilà, yene mutukumeko benga yeto mais pour solana à partir de téléphone pour mikolo aza awana kinité passe na bisonde yangwana pour le resoyer komika na téléphone. Voilà, sans plus tarder na lukona benga ye pour tomeka pe ko solé makambo etali bongo concert ya Kofi Olomide et longona Mama Si. Babi yaza deuxième dame de la République. Donc tomeko benga ye toyeba to yebika pe na biso na ye malgré tout ayambarane biso ataza occupé so aza occupé en tout cas a koyebisa biso mais je crois tomeka voilà téléphone je sonné allô Mbutangala na filmière Boni Bino. Ouais, Bongania, Dimitri, grand journaliste. Voilà, aux autres c'est journée wapi na minute. Mais c'est là que le message que là na zonga qui ça fait une semaine na pa na mboka bakoko. Mboka o toujours kana be ko batu suba okimango, surtout okimate to yali. Donc kana zonga ça fait une semaine na ali spécialement parce que toujours préparé double événement à Minen. Donc toujours singawa après pas même triple événement après l'événement on a des temps sous mouvement mo ko sala mais on a tout quoi annoncer on ante to lo ba hôtel comme ni yo sala ba bosa na plateau bandinga bo vraiment tous à la plateau est-ce que vous ko solo mamuke olingi maramo mingi olingi obengisa na plateau tata to kana bien bengisa na plateau olobanga ofuta carburant jeep
T'es trop bien que ça peut dans le plateau. Au moins, il message botine qui biso. Comment peut patron tata? Message botine qui biso là que si vous avez qui en tout cas bolimbisi to tanga kiango to ebe ke bino vous avez ba déplacement. Ya on a bila musu bozora ki bobimi lisusu ya moto me gobe on na téléphone même ba émission ko ya bande gobe bazana besoin mon na plateau. Ça va bien au moniteur en face pe communion ça appelle mususu mususu pa mona non bisoté na ndenge ne mso imaginer jongo za la nini aya lubaka na téléphone te ba mère boss so que no moningo sepeli. Voilà, je rappelle que vous avez en direct bon na Bongane Média une chaîne OEP Sarabon actualité simplifiée. Le autre que nous avons qui na ngambo ya actualité musicale dès que le 19 juillet oyo 2025 l'écran Mopao a Robert Bongo concert na Hippodrome Paris Vincennes. Donc eza makam oyo toyebi a bongo accompagné longo na Mama Si, la deuxième dame de la République na orchestre de Mobimba bakozala wana bon toyebite o lobby obomi koloba déplacement rosal eza o ke na Paris yango te pour l'autre fois intervention na o la kagibiso ki rozala bon na concert wana je ne sais pas na bemisi c'est que tote ora makamba juillet ça musika to na mois de mars. Non, on a tout le bagage qui va gêner la vie permettre au balana. Tango mosus, tous à la l'événement on a mais ya moté za makamboyo en sala lobby to sima lobby awa. Bon na yoki si va kagala ba sujet moko oyo. Ils ont hors temps, ils ont concordé na temps oyo dans soso na zo traverser tunnel na zo bouler makambo mais va na wana avant plan bon lo ça peut musala na yo il faut informer batou et ça peut actualité parce que via aussi la promotion makasi toujours mona et azo tambola na ba pays azo leka par ci par là to meka kolobela ngonga una kanisa ki ton na loba ke na zongi précipitamment parce que dans un triple événement wa tant son autour nanga triple événement weza nini dans meka un peu ko pese la yango et puis mais OK nanga makam susu mais j'aurais préféré na lo bata raison nanga oyo non na mboka mboko bato ya mususu tozoka bazokima biso toye pour to ala na biso libanda na lo belango muke et plutôt que nenango ce qui vous déranger conducteur na binoté. Bon voilà un petit biscuit na le kambango loba tout triple événement rezani na loba on peut na po bandego ba yebi que leza actuellement bo yebi que tozana mois de mars où ezalaka mois moko munene mois moko très symbolique pour na biso baindo le 9 mars eza mbotama ya Walongo Fumukimbangu oyo Seigneur Sauveur Libérateur guide na biso baindo axe central osala wapi soza moindo Fumukimbangu nde yayo parce que le poso basana oya bango mobikisi ya biso Walongo Fumukimbangu incontestable, le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Alors Botama na bango ça le 9 mars pour Botama le 9 mars 1889. Donc pas de polémique là-dessus parce que si même na livre vert papa Diangenda va confirmer yango Walongo Fumukimbangu Botama na 1889. Donc déjà fête monene événement monene donc ndenango na 137e anniversaire donc déjà esengo makasi son 136e anniversaire donc ça esengo makasi pour na biso baindo et ngai étant moindo panafricaniste il faut nazala na kati ya religion africaine ndenge toko fêter événement wana quoi
deuxième événement à Mounene, malgré la resolution le 9 mars, et ça le 11 mars, où ils allaient naissance. Il y a guide du Nabiso, Bango Mei, les sommes yandi là, Fumu Kusunki à Munzalampana Nangola, Oyo. La Kisibiso Nzela, ceux qui tozali, loba o tozali, ceux qui toloba rapport lobby boye mukili apprécié, parce que autant ici comme c'est mon anza na kata religion africaine fofamu, nde mbotama na bango. Donc yango to songi penza pona ko sala ba événement wana mais to la ko épingler le 9 mars ya tour audio et ça le 9 mars comme ñoo sauté oui bikana kata musala to salaka to accompagner pe ba artiste musicien na kata ba organisation ya marambo et belle et belle na ba forme belle tout ça moko ya ba impresario congolais capable compétent incontesté alors na cadre ya Bouloana toujours accompagné album Oezo Bima ya mouvement Lutiovo to comme si abino élément affiche nango et puis moi ba extrait Oezo Bima le 9 mars na 9h album wana ona kati eza intervention ya Mukubwa Yosa Taluki Papa Yosa no zoyoka Oyo à l'époque c'est une musique ezaki non bien kotaki no ba bêtiste o kara trio mo salamaka mayopi bon bana lelo eza mo pasi boye bango biso bato ba 60 ans mutu to bien facilement belle époque wana mais so bo beti na ba net bo kuta trio mayopi oyo ezalaki Madilu Yosa Pirens. Ok. Donc mona papa Madilu abimati akomi na ba ok jazz ba nini. Donc papa Yosa wana grand guitariste, grand compositeur bangonde mutu babimisa Madilu babimisa ba DS Mukangi on a appelé ba histoire musoso to biso to ya kara donc l'émission pédagogique. Donc le papa Yosa bango batu ba arranger album wana ba beti et na voix ya nani ya icône moko mususu ya musique so batanga ba mama ya musique o basali ba kombo ya danger na kati ya musique to komata na to sisa misapi ya liboko moko te fo botanga mama wana mama vonga ye oyo bablo mususu mama na yemba bato bazokanisa ke pongo love mutu ayemba yango parce que bazana même timbre vocal alors mama vonga ye mutu ayembi na album wana donc retour sur scène na ye mais ayembeli walongo fumuki mbangu avec arrangement ya papa Yosa Taluki accompagné na groupe Lutiovo Mobimba oyo bandeko ba artiste et belé basana kati obo découvrir bango basana li travail mo makasi alors ba solliciter pour ba service nangai étant impresario nandima ko accompagner bango on a walongo fumuki mbangu nde sorti za les 9 o na 9h na ba plateforme nyonso ya téléchargement musique ceux qui bobeti kaka Lutiovo donc Kiowane za kana y na o donc so bokomi Lutiovo to bokomi kaka fumuki mbangu boromona ke nini wane obima 100% walongo fumuki mbangu na osepela makasi no tinde la vino affiche bocha affiche wana comme ça to esala pe malamu pona bandeko wana nde na fallait na sala présent pour na tout finaliser na bango mo makambo mo ya mike par rapport à la distribution na bango na nini et puis nande borbeta concert d'ici là il y a sortie officielle à disque mais sur les plateformes et ça le 9 mars na 9h donc voilà ba makambo yo ngai na saleli awo makambo na saleli awa ya. Ok, là c'était un biscuit. Merci Nande Bopesi Ngatan. Na passé message. Na ebiki na comme c'est la bino pa affiche. Botiango bonganya média et sa média mo munene. Na ebiki information et passer monde entier. Voilà. Matondo mingi ezaki biscuit auto pesaki yo omega pe moko grignoter mo mukie bon to kota so na vive ya sujet na biso actualité munene le grand mopa na hippodrome de Vincennes Paris olobi ndenge ni ponango ouais
le grand Mopao, un bon vieux. Autant on a le bien bon vieux, comme ce soit, babaye na banda, boba été. Makelele ya balabala ya ngwana réalité ya mututé. C'est un vieux ngai personnellement n'apprécie ma casse. Donc sur un modèle ngai na fonctionnement nanga sur le plan et à travail sur le plan professionnel. Il est pas ça là-bas pourcentage naïe donc on a pas cours par correspondance et pas naïe n'engue banda n'engue king kester jumeau naïe et mené à banda koloba donc on a pas cours par correspondance et pas il y a le grand Mopao façon naïe il y a okumbe la makam oui avec un hippodrome moi j'ai confiance. Personnellement, moi j'ai confiance na eloko ya ninga sala parce que ça mutu oyo ozaka ala mutu ya événement oye mo alobaka suivre les guides Mopao mokonzi songa mbeli babeta likofi te les premiers africains noirs afungola Bercy alongola batu complexe ya Bercy wana donc ceux qui afungola ka Bercy j'ai confiance hippodrome wana abetango ok et aussi ndenge bolobi est-ce que azui gouana et pas ya werate il parle le roi de la forêt tenenga autobé tapé arena et PCP mo gouana te confiance on a il papa na esprit ya bien na esprit ya bien bokitaka ya moko bate devant likambo eza ya gayar et likambo oyo ekotangisa kombo ya Congo na mokili pe Afrique. Quoi que tout ça na makambo ebele important ndenge biso tolobaka même vina eta mboka na nini mais lokwa bolingi tolobela yango evene mwana na grand-mère nango bolinga bokitisa yango te akozwa gu epai ya wera na ndenge nini likambo ya hippodrome de Vincennes à Paris le grand Mopao babandi kolobela yango lelo te c'est depuis année passée je crois bon octobre kuna abanda déjà ko annoncer likambo ya hippodrome wana kutu banani babeti nano ba arena te et même arena ngo bozoloba kutu banda koloba arena toujours na histoire na loba loko chaque fois bobungisa histoire te histoire ne repère kaka ibango Mopao 2020 nde balobela likambo ya arena wana na 2020 balobela arena avec concert na banga basala malheureusement likambo ya corona oyo toyebi na temps wana esalaka nde eyaki koboma makambo wana likambo na corona nde eyaki koboma concert wana ebekama te donc arena wana voilà bon comprendre tout ça en ligne nga na zabe na makambo na zosala donc moi neti silence neti nini boy parce que naza au téléphone mais naza na moi makambo na zosala na coordonnées na moment oyo donc excusez moi alors on a barré nango tolobaka Mopao mutabandisi yango malgré abeta te pona makambo ya corona makambo ba rassemblement en groupe banini alaki te ba confinement boyebi donc tout le monde a histoire te alors hippodrome ezalaki déjà annoncé confirmé rien à voir na relation ne peut comparer hippodrome wana te
na arena wera uchobeta to wena wera beti oyo fali abeta ki mutu mususu asa beta ki o Kofi annoncaka déjà na ba 2020 bon ba beta ngo après 5 ans fali abeti ba faire ba beti et voilà wera pe abeti et ça sur 40 000 places mais au fait qu'il y a hippodrome à 120 000 places. Dans deux macams différents. Ils n'ont rien à voir. Au Pao à Salamamanae, au Pao à Ozlaka, sans polémique. Au Pao à Zaou Azali. Donc, Bango Tentang Moussous, Baroya Tango, ceux qui m'ont pas à sa bêtise hippodrome, Wana, Fungoli Ango. Les bango pe baroya to di ba capacité na bango ba etaper ba kolonga ngope mais mo pa ona no mutu aso beta ngo donc rien à voir à makamu ya wera son président wera place à Ali roi de la forêt vient koi donc voilà. Allô? Oui. Bolali? Tozo Kabino. Ah, donc, Nancy a détaillé place one. Mais on a l'ingaki plutôt n'a qu'un aspect moko, il y a enseignement, il y a vie. Il y a aspect moko, il y a enseignement, il y a vie. Parce que tout il a vendu. On a place na vendre à l'année dans qui vie wana za moko ya ba modèle nanga sur le plan professionnel. À terre on a payé à mingi par rapport na pour na bango et par rapport na bango na Cindy au basali déjà 19 ans hein, parce que ba confier ba Cindy na ba quartier latin ba 2006 pour 2007 boy ba bandela wana na borezanga kombo en tout cas ba biso to kolia to noni penza et wana na bana msuba ochaba munoko lelo baluka balobela pe ma musique basaki na ba maternelle c'est déjà série wana to kota ba concert a profité pour saluer Pati Ambroise donc voilà au bon batu basalaki à l'époque ba bras droit Mopao aye il faut habiter la garde hôtel intercontinental accueil majestueux à l'aéroport Angeli a même Bidiston na DLPO donc batala filme wana ba ebi poto sala présent na mukolwango na kei wana Mopao baye na ex madame Mama Lia na bana et ça va piquer le mois de mars hein? Oui 8 mars bayaka pour babeta concert il y a 8 mars donc voilà donc parcours il y a Mopao et ça fouille à travail dont on a joué dans Zambé ya koyeba miziki ya koyeba ka miziki te me ya kozala pe mayele parce que batu mshu bazalaka ayebi likambo me na mayele pe na mayele bwaza mayele te ko orientango ke na rapasi yango eluka ba conseiller na kozala pe na conseiller yango pe fo ayeba alinga pe ke yo réussir yo pe ozala tetu te oyokela ye mais Mopao mayele eza wana Mopao a évolué abandi na ba vie beaucoup que à son âme a travaillé na ba vie beaucoup a tracé chemin na ye na kata mayele na ye a créé ba stratégie na ye Mopao a ebi ko dénicher ba talent Mopao salama na complaisance te ongai orchestre ça y a bino ba fan bino ba to décider to joyer public bolobi nini ya o ba to msusu ba joa ba faux chanteur ba joa ba to ba zaki na ba destiné na musique te ba yemba ba bebisa musique
Ah bon? Bah travailler bien mais pour en tout cas bah bêti ma beau. Mon pas c'est pas ça. Mon pas est comme on a talent et sur à découvrir talent, c'est la ramo ba moyen. Par exemple, c'est belé. Autre coupé ça parce que bah tout oyo mon pas wa cible et que na moment moi wa chaki artiste phare. Bah on tout ba pela makasi pe babima. Et là qui c'est que ayebi. Mais attends, na inate. Mingi surtout kende ba makambo na ba 5 sur 5 ba travailler de 8h à 20h quartier latin. Puis travail, ma sécurité. Koyeba no so to na matanga atanga na inate. So atanga na inengeza la dégâts. Koyeba no so mo pa wa yebana. So ezakira ina za la professeur. Aza professeur. Pascal Akisak. Mona na TV mona amuke mona na ba police te Kofi ayebi son ayebi musique asala ka accompagnement asala ka solo po yebi ke ngamoko mutu ya makambo musique mukolo peza li to lobela ngamoko ndakuna ye donc c'est un pro. Okay. Yama se quitté et ba rumba na e tout boka wana rythmique wana yemoko guitare rythmique wana donc yemo a sali mélodie a posé parole donc ezo balade ina eza ba encadrement 4 wa ngai boso vandi wana mupao e ovandi wana bo nganya Nathalie on a joué papier duplicateur na ngai na crayon papa no sala portrait na yo on dit maté bon ba koli na nga ba edi ngai grand dessinateur na le capé na Beaux-Arts to tanga na ba jimbi dia na Beaux-Arts wana to tanga na ba mwepo mweson Disney to tanga na ba onkuna Nabangindu totangira bankuna mais na Beaux-Arts to gene ko la ko dessiner te ko ba principe ko soit orientation ko ba mélange de couleurs autant la histoire de l'art to lekina batelier peinture à sable, peinture à couteau, pinceau, ça là. Mais tu y a pas qui déjà dessiner na ndaku ou bien que bato bazo mona baninga tout to kolana bango ba epi. C'était oyo touché ali. Profiter na saluer master nga bif. Falo kitenge. Na famille kitenge mobimba on est ensemble. Donc ozomona. Et ça la kaka encadrement moko boye. Mais art et loko talent babota makanango oyo ke ça la peke mutu mususu aleki na epe na ba institution wana te ya encadrement to ya formation ya ba talent mais a beta talent na ye comme il faut ndenge nzamba kitsela e ina inezali créer na aneni vous ça la recherche vous êtes journaliste mais ba musicien ba banda ko beta ba sala ba album à danger ba succès ba grand maître franco ba beta ba kent musuti lelo yo terrible saina donc talent ba bota maranango après au bac sinemo ko bac sapé ko orienté yango donc mais talent ok dans un exemple il y a Mbouma il y a graine étape il y a graine Mbouma Mbouma il faut ça là na ba chance na étape na ngonyo so isolé kela pour que ne kobota Mbouma mususu ce qui putani na bonne chance te parce que dans bato ka chance bakanisa ka ke bonne chance te to na mal chance to na bonne chance ça na deux faces alors quoi pièce de monnaie
face et ali revers nango pesali. Donc voilà. Alors tango sana mbuma il faut épaula les balobaka parce que mbuma soki stana nuka ya sikabo exemple au lieu safu mkokoli anetikali et botambala monze da safu te il faut épaula ato tiango na sa mabele il faut jouer tant pour pola mais il faut écouter na mabele pe ya bien écouter na mabele bien tango ezobanda nzete ani faut bien protéger ya omona batu mususu basu ba nzete ba makala ba tete pembeni ba zingi mwa moustiquaire to eloko moko boye pour empêcher ba prédateur ya ndenge na ndenge bandeke basoso banini oyo bakoki koya koduda ngo mpe nzete wana ekufi. Il faut suivi ya makasi ntango nano nzete wana eza moke ntango opusa ne piqué misisa bamoni ke moi ça va ekoli kolandela mpe mbuma entretien ezalaka mpo nzete ekende bien tomona yango nzete mosusu po bambuma nango ekende bien pomeka no kotaye yango kote oyo bozongisa bobolekisa boye. Donc il faut eleka na betape wana tout que ça soit même na bandunda na banini écoutana bien tu écoutani bien te ate ça avec nango graine ya bien mbuma ya malamu mais okende te comme na finale zo bota nzete ani ko munene okopesa moto na se nango te risque obuma yango nzete okoki koya kotiela yango eloko mosusu te oyo koboma sante ya mabele wana esika nzete wana ezozwela vitamine. Alors kote nazokende na lisolo ya mopau na Sindi Leker aza lokwa mbuma ala mbuma ya malamu atravailla mpe na bato atravailla basala mpe baalbum basala mpe baclip mbuma wana ebima te ebota te mpo na nini mabele wana elonamaki na mabele ya malamu te. Donc aza na tala na ye aza na baatu nyonso ya kozala oyo aza lelo parce que na kati exemple ya mbuma ndenge nazoloba soki osimbi mbuma ya avocat lelo ozomona oka mbuma avocat avocat na lie eza kitoko osimbi mbuma nango okoki mpo ozobwaki safu na lie eza kitoko ozwa mbuma nango obwaki mais soki ozwi mbuma wana oloni okolia bavoka wana na basafu wana ya kitoko libela na libela soki obatela yango bien eboti yo kolia bana nao bakolia bakoko nao bakolia. Mbuta namoni boza kobalisa batala ya mamasi na mbuma et puis encadrement ya kofi lolenge nini un bon jardinier akoki kobatela bongo fruit aloni kino ekobota mbuma ekepesa esengo mpo ya bato nayebi te kokanga mutu kuna na esika na mofleri ndenge akangaka bango abandiki kokwese bango yango na encadrement. Merci na question wana eza vraiment bien nauti koepengle yango kala te nalobi bien tango otie mbuma ekuta na mabele bien mbuma wana ekopola na sa mabele ebandi kobota tango jeune plante wana bandi baprotejaka yango makasi po epike misisa ezwa makasi oyo ke ata babouge ata likasa moko to makasa mibale elongwe nzete wana ekoka kokufa te nzete oyo eza prestigieux babatela o makasi o banzeta safu nzete avocat nzete magustin nini jeune plante nango ezalaka très bien protégé pour yebi ke lobi
et ça malam na efsa que bantu biso ba so ba nzeta makala ba piquer ba sumo ba moustiquaire ba zingi yango même bato ba salaka ba jardin ndunda omuna ba zingi ba tyo ba moustiquaire po ba ndeke ba soso ba nani ba ko doda te mais mutu muso ko mona ngo palobi azo étouffer nzete bo ndenge na tika nzete se boti te parce que ebi nzete wana na kati nango lobi soki ekoli malamu ekopesa bien oyo eza na kati ya mbuma wana c'est normal lobi motema mabe oza na musique congolaise te ne bandeli ya sindi so bosali ba recherche bokutana ba vidéo ba pasteur msu balapaka ke bakosongisa ye ndenge azalaki na ye moumbu na bango na baeglise na bango bakotia ba moyen moko kuta lobaki o a dédommagé Kofi mais kala na yo zalaki wapi po soutenir mwana mwasi wana o Kofi aloba combien alingi po wana za servante de Dieu bona boye aloba ba blabla ngana landai e batu misusu ba collègue misusu ya mitema mabe balukaka ko déstabiliser parce que ba chéri wana pe alaki opesi mbwambo aboye oya uti koto aye koto donc c'était normal avant d'Israël akata ben après baeba akubanan parce que azali bandeli ba tentation yaka batu mususu akocha paquet vomi paquet ekende kaka boye po aluka déstabiliser loko moko siko na lelo place otokomi après presque 2 décennies famille ya Sindi baza malheureuse na musala ya mwana na bango to baza très heureuse et fière na mwana na bango lelo to lo banga baza fière baza ko sepia nango pour bazo lia mbongo bien oui parce que Kofi atelaki yango mayele atelaki yango esprit atelaki yango ni mais nanga na epengeli so eloko moko ya leçon ya vie to jugera batu na musika te na kala Sindi abandaki ko juger Kofi na musika ndeka batu babeta masolo wana fovie wana mutabatana ai wana boye waboye masolo balabala tango jipe kisa bengaka bango batei po bachavo baye kanenge ya la kaka ba nzonzingi bakia chevwa bafuti mo combien na ye aleki na nzela na epe ba petite dele basala ham mais lelo na kufungula batu mwa misu bozala kama yele talent ba gaspiller ngote tu peux faire respecter talent na yo pe musala na yo les orgueil te ça doit nga pour travailler nanga il faut tout beta lisolo bien dans les normes surtout betité faut mena fana na mpia kana na parler nanga kena sala musala moko ezada les normes te ebala na te ezala soki ndenge ni et aussi mbate il faut na sala musala oyo ezada les normes o ebalani on dit que ba musicien la majorité surtout ya biso ya Congo ba escroka kabatu oyo ba collaborer na bango trop parce que une œuvre sur que ça la médicale il y a kokende ko faire enregistrer yango ba œuvre wana bango tu baza affilié na ba société ba droit d'auteur ya makasi ya libanda Sabam, Sassem et autres. Alors, na kati ya ba société ba droit d'auteur wana chaque fois nzembo wana ezo beta ezo kende bazo so ba redevance to bazo récolter ba nini wana ba royalty mbongo mbongo wana ekotaka biso tumona ka nzembo ya Kofi na kati ya nzembo wana eza na batu o ba contribuaki ba bengi ba artiste contributeur o ya yembaki as interprète o ya beta ki soki guitare solo nini baza na ba droit na bango d'accompagnement bazwaka voilà ba trois voisins et belé ba bénéficiaire nango te ya monika na beta ki via $20
tu as kabelinga 50, tu as kabelinga complet moko boye. Donc rien. Il faut continuer à bénéficier de bêta. Il faut continuer à yemba au tchaki cœur. Ba pourcentage zawana makambwane zali. Biso ba impresario to yebia. Mais yo keika na studio mo ba bengi yo o yembi esili o baluka tokei ba pesi quelque chose. Mais lo bani ko kende sali so ba million. On a kata ba million wana yo peut-être mususu za na moi 100 francs na yo. Mais moyen aux 100 francs wana ezate. Mais biso boete est-ce que vous calculez combien d'enjonzingi bokenda na ba studio biloko na pe BT sala ba succès bo gagner na ngoni. Kaka leader wana. Donc surtout kaka nzembo ngo yo ba kisa kisu ba boule fort parce que tebi lo lenge nini ba travail salamaka. Ce que tu as dit, net na bore sanga kombo. So ika sindi azwaka na ye mbongo akei ko nga pesa la bongo. Ba foutier, ba sali ba ker, ba sali ba voko, ba nini ba simbi nzela ba kei na bango. Combien mon pao na tika nango? Mais mon pao est bon, atali talent. Moi so azala pembeni. Et que ce que je comprendre, la songa na zokom. Ouais, toujours comprendre. Mais batu mususu basala ngote mais ba yemba ba biloko moko ya mystique pe na ba sindi esala pe ba succès to yebi soit déjà basali na nzambe mais le wape nzamba sa registre le ba yoka na rappel shooter mais ba droit na bango e kota ba pesa ba sindi na sonini après mais ba biloko wana tu ba déclarer yango parce inscrit dans la société à droit d'auteur. So que yo beta babilo ko ba wasa wana na babilo so beta na ba cool matope ainsi de suite babilo ko wana tout. Pour que tango ça ba œuvre protégée ba droit wana ba redevance wana ba royalty wana ba nani ba zoran. À part bango mo ba leader ba s'inscrire dans la société wana. Est-ce que tu as drummer ou beta na ba guitariste ba zwakelo bazo kemba kimana ba quartier ba tikala kala masolo ngamu tu na beta ile ko pana ile wana boyoka gezanga quelque part kibolole me ko zanga ko eba liwa ya mubimba bon c'est une chance na parce qu'il y a banda ki ko bude mo pao alobango ke ba ina studio ton ba moni ke sa mo pao ba bae ina meje mais je peux qui s'encourager bango pour accompagner vieux et à l'histoire likonda il y a foutara bien et na souka film écoute vieux asengara bango numéro de téléphone baboyaka ko garder contact na mo pao mais ça qui bonheur na bango donc yango na mukili to keba kana ba préjugé na masolo ya balabala. Et puis, toi, c'est facilement qu'on change air moko fusil d'épaule pour y éviter côté ni au simba. Pour même na ba Bible yango kuna ne ba tela ga batu. O ba passer wana ba bwa ga soki ndobo na bango soki filer na gauche. Ba pêcher butu mo bimbe simbi te ba ba bwa na droite to ba bwa ki na droite simbi. La pêche miraculeuse. Selon la Bible. Ouais. Donc makamusu spécial il faut changer et à te tinga makaka te ce qui sindi a changé ka côté te les logo se retrouver côté azate toka boyaka alobia tikala ka kandi o azalaka akoma sindi te kamsu lelo pe azaneka ka kandi wana kaka ser kandi et accompagner o mabe ndeko ba ningane musu bazati lelo vraiment ni tous na mona ba koma na elle ya ko accompagner na ba ta problème kendi kuna ba collègue ni mshu ya was ba ex collègue mais pas ça ka bongo mais lelo sindi y a pas match y a pas niveau à chacun sa chance mais ceux qui passent là qui sagesse et qui a piqué ma cache mon papa na ba ina donc et ça ba leçon ya vie que air moko na ala ki kandi mais na komi sindi et sindi pe
et qui peut bien. Donc nous sommes et ça va mater à vie. Agent qui peut attaquer belé à quoi peut décourager. Et ça qui facilite parcours pas comme ma place soit comme vraiment combien de diabolisation, combien de nids, combien de boyers. Mais le coup la persévéra qui le que le but en a hippodrome. Et Rosala Souka en simple choriste était accompagnatrice était mais en vedette et pété baksa mille sous tala makam mama si oh batu nga bamona ngo net extrait extra pe mbali boso na monkilité Céline Dion peut producteur manager na ye azali pe papa mukolo vraiment lui na âge il a 6 ans après babalani nous sommes dans le cadre de protection et investissement parce que nai koloka Cindy babalani na Kofi et ça joue énorme pour nanga va protéger affaire na bango le monde des business parce que soki Cindy aza mwasi ya mutu mususu et ça na double ordre wana et à mon peu mobile na ya lobi boy côté mususu pe bonzambe lobi moi ça la soumise na mobile et aussi mobile na quartier musique so mobile abala qui après divorce baba na muto ba même moral et pesi couple na beso pia go oh kama na taliba on peut lobi oh mais alors on dit oh là là collection akalis ba pembe na bia talanga ne to kota na mère na ba soirée to lengi sa bato et le photo mère pe voilà, en tout cas, merci. Et la bonne est bien. Et là, le bien la collection et bégaye qui m'a mouqué, le bébé bien été mais et c'est qui s'y faut et le Congo. Vous répétez en mot de Niante Lango c'était. La cité, on dit, et on monte à la coupe la Congo au Boulaga, il y en a mais place moi le biwo. Ya mwana penza ko oui biso to kota pela bo invité biso to kota mutu to sentir pena ke non 9 lumière azo kota na mer il faut te o sentir pena nga mona o peta arche mais après ça dit que ça m'a belé paralysé net hypnotisé mais pas zo kota na charisme talaka mer mais na bataille oyo mopawa po na ba clip mopawa kuta proposa et la mère a occupé femme mariée légitime na lobi non pas question. Voilà, en tout cas, merci Boutangala. En tout cas, tu comme que déjà na souka, est-ce que tu roses moi des mots les soins attirés in a couple ya maman Sina Kofi Olomide, ceux qui moi les soins y quoi attiré moi conclusion pour Ebi TV Zangonga et puis Tozio Pena à la rate nous allons makamusu sala donc pour totika yo moi les sons nango c'est vraiment et puis ceux bato birobo mabanga bazali otiki bango bongo to conclure émission na biso pour la long na sepeli ya trop boumanya média o ngana ko lobesa ka ke o baloba ke o se retrouver au bon endroit au bon moment yango wana kaka et tant on se retrouver bongo baloba rapé opportunité à makasi et ya mbale belete na vie il faut profiter na c'est vraiment. Donc, le bateau là-bas, Cindy Lecker, va se retrouver qui na place à bien, na maboko à bien, va profiter n'ango, va s'imposer un peu l'esprit, un esprit pena. À supporter nous soit tangi mato ya tangi misu na oyoka mutute na tala mutute. J'ai fait ma vie. Lelo, aza o aza. Donc. Le roi passe à retrouver place à bien, accueilli, a évolué, et puis si malam, parce que ça bongo vie, dans ma vie ça combat, a pundi combat na bien, basala mi balette,
mais moi quoi katana comme kosambrier comme oluka kobatama ndezala attention ba échouer comme makambo comme tia nzambe mais plutôt que nzamba réussite nzamba ba échec quitté vraiment il y a échoué donc na vie et ça bongo tango yebi musala na yo ozana talent na yo luka orienté ngo bien au comme ça on a place pas bien et ngana loba na regrette raté les africains révolutionnaires Afrique zo ke na renaissance nango mais na tant on ngana sai na mukili na makambo ngana sai so ki net na lena nga congolais te na zaki ata américain chinois français tara ba compétence ndi bana batanga anga de na classe na ndenge ba pays wana qui propulsa ka batu na bango vraiment parce que déjà ba kambo evanda ba automatisme mo bo ese evanda pour ça la propulser ndi danger ndi bana batanga anga na classe bino mo boyebi to fungola makambo mususu awate to lelote na ko pe komi lobela te bonga pe batu ndi ba lobela yo pour ça la bien ndenge lelo boyebi so to lobeli pe bandeko lobi pe bandeko mususu pe ba lobela biso mais ce qui to zalaki na ba pays mususu ndeo ya Afrique ndi pena to tanga makana ba classe to zo tanga ma déjà vraiment basali pe monument ku finanté na ba talent to zanango aba makambo to yebi mais et aussi makaka voilà mbutangala moi mabanga parce que nteza ngoma to bunde l'Afrique ango et mata lobi pe ba tanga biso kaka le to tanga ba mbuta lumumba mais insistera toujours si mamba ba âge mutumso oyoka boye oh papa lumumba papa nani azo imaginer bazali so indemnité ba jeune baleka ba 40 ans te ba jeune ba révolutionnaire wana to ba ki ba jeune mais pour ba pundaki lelo ba kombo na bango etikali mais tant ba bazo luka ko sala bango mabe bazo kanisa ke ba sisi bango carrière ba humilier ba nzoka ba élever bango éternellement donc vie et ça bongo donc ba musicien ou doit to lobeli bana basi ba musicien et beli ba sali ba carrière pemeni bana mibali mais to yebi ndenge bakenda kusukela ndenge kendela ti ouais mbutangala en tout cas teveza ngonga to bombi oui na c'est ça ndenge nazo kendo c'est là donc ya sindi nazomona yozala pe histoire mo pe kotika la pe ya malamu et kotika la pe ya référence et bandaki boye kei boye na forme ezokendela nzamba sunga bango to souhaiter bango ba bonne chose et que ne souka pena bien et ça là que non moi si moi ça la carrière na ye a évolué ka pour évoluer pe mena mutu moko boye ba bala niti ba sali fina bango ensemble tina souka ba matisi business na bango et aux malamu ya pe ko changer ba donner a wezala ka ba bandaki après ba bebani te et que ndepé et souka bien to ko souhaiter bango ya moi surtout pesa bambote pesa mbote na vie nanga aba vie nanga ba prêtre ba père boss na pesi mbote na empereur de Bundes papa espoir mayabu na pesi mbote na papa po bungania papa ya pesa ba conseil malamu encourageaka vraiment bana to kende de l'avant na pesi mbote na mère boss ya par Nadia avec maman l'équipe meni Jos Ngunza pesi mbote na mère boss à Londres ilo ya mama Ningwa Ilonga prêtresse ya Masekite pesi mbote en direct ya Goma Ningwa Zawadi Kajabika Masanzela Minu accompagné na ba Fossette ya Kimi Gerte ba mbote oh tozala na kata mabele na biso le Congo restera un et indivisible. Tout ça na kata mabele na biso. Bato de continue. Na Tambwe Balai, na Angola, les businessmen,
et Batunyoso Webinga, honorable Gogo Yanso Ngoi. Et si mbote na studio Beraka Musique, studio a bien à Bandal wana, artiste bolekana mat. Bongo na esprit moko isika moko bande ko balandi yo, en tout cas to pesio merci. Merci beaucoup. OK. To katinde ko mbutangala. Voilà, en tout cas, tout le commentaire bena mingité, voilà, bah leçon à tirer ça yango wana balobi talent ya Cindy eza lokola mbuma, lokola graine. Sina za lokola graine, za lokola mbuma, ba mbuma oza un peu moins riche. Ba plante là moi passe, lokola ba plante lokola ya ba avocat, ya ba safu, to be ran safu. Et alors moi passe ba plante wala soko muto moni yango folo kwa nini obatela ngo. Oui, bato baliaki bon ba avocat ba yemba gina sini ba laki ba safu ba sepela gina kitoko ya avocat la to ya safu wana me na sima ba boka ina bango ba yeba gi bongo kolona te. Donc les agi bongo via sini ne bandeli metongo le krambo pao aliaki safu to aliaki avocat wana ayoki yembeli ya sindi alobi non il faut na bomba yango pour mbala sima na continue ko lia avocat to safu il au moni a 4 qui est malamu kino lelo to molia safu ba avocat éternellement etikali nde yango wana to comparer bongo via Cindy le cœur na talent ne lenge nini mo pa oya alona ki yango ataki bon ba garde fou po bandeke bato mabeba ya okota te basi bate yango ko faki mo muke pour alakisa ye le lenge nini ndile ko salima. Merci na Jonathan Bongona qui était derrière la caméra, merci pour ce belle image et ces bons sons